ndenge omonaka ba eside ndenge omonaka ba parti politique nyonso ya opposition mais biso sauf toza AFC bar M23 tosimbi mandoki po tobengana ba ennemi ya peuple ba traître oyo bayaki na pouvoir pona comme ba jusser. Non, c'est là. C'est là. Aux plateau là, il faut yokangai. Non, c'est là. Oui, ma belle, yokanai. Tant que nous sommes Manduki. Est-ce que vous avez famille à Kisekedi? Écoutez, est-ce que vous avez d'accord. N'a expliqué question autour de M23. Pour au moins on a fâché normalement on a kende na zongi ka pona au moins image fraud fire basket ça non na lukio vraiment pendant un mois to bani ko solola na yo tio ya pona fire ngo yo nganda na miso banda ngai na lukio ngana lukio au moins ngala tala ba mission na so na ndima ke invitation pendant un mois na no ya te pona yaki pona ko dénigrer yo ti voilà na banda ki ko ya te parce que j'ai des occupations j'ai des travail à faire. Donc, merci de la patience. En tout cas, c'est pas n'importe qui. Pour moi, c'est difficile. Rébellion MRC. J'ai permis. On a dit que on a Kabila. Yoka bien. On a Kabila. Père Wana. Etienne Tshisekedi, qu'est-ce que son nom répond à papa la Bissowana? Azalaki, Moutou MRC, Banda Rwanda. Valentin Moubake, papa la Bissowana a envie. Nana Koufité. Après avoir enflammé la scène musicale de Paris avec un concert légendaire, Héritier Wata revient pour un show encore plus grandiose. Le 24 mai 2025. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris. Des hits incontournables, une ambiance électrique et une connexion unique avec son public. Le 24 mai 2025, rendez-vous au mythique Dôme de Paris, Palais des Sports. Vibrez au rythme de la rumba congolaise comme jamais auparavant. Une seule date, un seul lieu. Héritier Wata au Dôme de Paris, le 24 mai 2025. Les places sont limitées. Réservez maintenant. Imaginez-vous dans le luxe le plus absolu, au cœur de Paris. Bienvenue chez Lucky Passport, votre service de transport en van limousine avec chauffeur, champagne et snacks de qualité. Détendez-vous dans notre van limousine somptueusement aménagée où chaque détail a été pensé pour votre confort. Des sièges en cuir spacieux, un ciel étoilé raffiné, un écran TV dans une atmosphère intime et élégante. Profitez d'une sélection de champagne fin, accompagné de délicieux snacks gourmets pour un voyage inoubliable à travers la ville lumière. Que ce soit pour une soirée spéciale, une occasion professionnelle ou simplement pour vous faire plaisir lors d'une après-midi shopping, notre service VIP vous garantit une expérience exceptionnelle. Avec Lucky Passport, bénéficiez d'un chauffeur professionnel, discret et courtois pour vous conduire en toute sécurité et avec élégance. Réservez dès maintenant et laissez-vous transporter dans un monde de luxe et de raffinement. Lucky Passport offre également un service de covoiturage Paris, Bruxelles. Besoin d'un passeport congolais dans l'espace Schengen en toute légalité? Contactez Lucky Passport pour vos démarches administratives en un temps record. Lucky Passport, votre partenaire de prestige pour des moments inoubliables à Paris et vos démarches administratives. FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité,
par des professionnels avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideaux LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Le number one du fret aérien, fret maritime, Global PM Express, pour l'expédition de... Papa, Nini. Ah, na banobele lo banda kunati. Oh, au monde tant le kai kuna na au monde tant kati ici. Au monde ba maman ko so bele la na bande ko ba kanisa suki. Mais biso pe bata ba agence, ne to ko bele na Château Rouge. Ne na moni na carton, il ngelo bozo tina na mboka. Oh, tina na mboka ko. Yango so moye ezali, on peut sanga comme ça na tilo na mboka. Oza na agence. Agence ya ezanini. Menga zo ke na agence pour na tika, biloko na nga, pour na confiance agence. Papa, so na tina ngo comité bloqué nga. Na bloqué na téléphone. Mais wana to bunga nit. Elo nyezo la saye ko koma. Pa to kutana na nzela. Na telema kaka. Yo telema kaka. Na telema kaka. Oh non. Nyoso ya o monanga. Oh boyete. Nga na sana mutu na tindaka Global Express et pas ya Patrick Malovengi Baoba assurance libérée. Papa na lesa bana na musalo papa. Na musalo muyibi. Salandi. Papa. Paris 18e arrondissement. Malovengi ye Global Express awa assurance libérée. Pourquoi papa awa ezande nini? Awa ezali toujours tinda ba colis à avion ou esala ka dejo. Tous appelons fret maritime. Ba fret ya avion ya on to benga fret aérienne. Et ça la dejo. Tous tinda na 3 pays, Afrique centrale, Congo Brazza, Congo Kinshasa na Luanda. A Congo Kinshasa toza na commune ya Njili, toza pe na commune ya Kalamu. Toza na A45 avenue Bongolo na Matonge. Global Express totindaka ba mituka na délai ya mai o ezali ya bateau na ba conteneur livré directement na Kinshasa. Totindaka pe ba carton to s'en charger na douane makamnyo soyo OK récupérer voiture na na Kinshasa ndenge ba récupérer a carton. Kina Angola tozali na Palanca, toza na Mabor, toza na Ojaenda. Na Brazzaville totinda na Point Noir na Brazzaville. Global Express li akomi na Chine, na Turquie, na Afrique du Sud. Ba bureau na biso ezana oyo place bat bazwara biloko ekomela. Omoni nini? Osoni maboko pambati. Kasi pona tikango na Global Express. Ah otindi na tindi ko. Ndako tolo baboye, bazo benga nga bazwi déjà. Vitesse wa. Oh, papa, vous avez pas contact dans votre agence? Vous avez pas contact dans 25 Rue Léon, Château Rouge. Chez Patrick Malovengi et Atakate. Pal PM Express, agence ya fret, ya mboka na biso moko. Qui sale. Mbote na bino balandi Image Pro TV. Yabisaki bino R9. Des porte-parole ya ba journalistes sont déjà ça awa. Vous venez de la trop R9 Asawapi, R9 Asawa, na Image Pro TV, place où image à Kitoko pour R9 Alingara. Moussa les Arabes, les Arabes, moi logique, a un débat logique, si un bazar. Talara ingénieur, nangai, na pesi, réalisateur, nangai, Jordan Mise, on botte place à zone, nangai, awa, les boss, moto à Salara Makambo, moto Alingaka, baninga, ba évoluer. Mes camarades quoi bah voler les boss fire basket sans oublier Guy basket ya balé ke belé des deux communes mais héritier Watanabe a soulevé comme Moro Boito benga international parce que a comme déjà international pourquoi pas héritier basket Chango basket mala de Zamba ya balé ke belé mandé frappé mais à contrôler ka ba petit na ti lelo et ça la bien pourquoi pas na Tati Mizwa record basket. Ah, record Jordan, pourquoi pas la diva Jordan, na pesbino, bambote et belé lelo, na pesaki bino, na bandaki déjà quoi, no se bino to kozala na mutu moko boya spécial, na émission à lelo lisolo la R9, c'est la toute première fois, to yamba na émission oyo, c'est le yemo ebsinga pina na lo bango bien, c'est le Zino. Asa, le porte-parole, il y a AFC bar M23 bato babunisa Congo bandeko bomo na te pona seki pona so comprendre que non makambo zo le awa il faut tout comprendre bato babunisa RDC na ça na plateau mais tout comprendre pourquoi babunisa RDC
biso toza bato oto wuti na RDC République démocratique du Congo. Congo oyo ya Joseph Congo oyo ya Mobutu awa pesaki kombo Zaire, Congo oyo ya Père Kabila, Congo oyo ya Kisekedi, mais lelo oyo c'est le dino azobundisa Congo asa M23 ba M23 biso toyoki na ba Goma bazo sala makambo mabe, mais lelo na yambi tout solo kaka pour moi là ça a besoin du solo. Tu faut comprendre aye biso pourquoi l'événement oyo ezokindi. Maître Dadi Bigis, la personne qui m'a place aux Olandanga, na Jocelyne Bigis. Moi, c'est à Pembe, moi, c'est à Boya Rankin, na personne qui m'a belé. Tout ça, Léona ya na biso, na papa na biso, na noko la biso, na papa leki, nyo surtout ya biso mokini, tout ça, na plateau. Bonjour. Bonjour R9, comment vous allez? Ouais, moi, ça va quand même. Et toi? Ça va? Ouais, ça va. Oui, moi, ça va, mais moralement, ça ne va pas. Pourquoi? Physiquement, ça va. Mais ouais, attends, je te réponds. Je vais te répondre. Ouais, je suis là pour toi. Silencieusement. Merci beaucoup. Ok, il faut qu'on soit calme parce que les téléspectateurs vont à la maison. De quoi on va parler? On va pas parler des banalités. Des bêtises aussi. Non, des banalités. Bêtises, c'est trop... c'est banalité, quoi. Voilà. Naza bien. Nous avons mettre les circonstances et des temps. C'est lui-même Alpha et Omega à battre la Rabbi Sapé Sabiso Pema. Photo zong c'est la Rabbi à 107. Auto foot de la Rambon quoi. Ouais, voilà. Monsieur Bakena pas banganga. Bakepa banganga. Ato ki banganga Pema. Isara yemo mtape ça on ya pas banganga bakansara qui va vivre éternellement. OK, maître des temps et des circonstances Azali sera le bien Katope Malelo, Katope MPCD. Alors na une présentation na yo zo présenter ngai awa na excusez-moi on a traité aux amateurs t'es un professionnel R9 na ebio et ça moi rectification mon na sala rectification moi je m'appelle c'est les Zino mec d'ici les porte-parole officiels communicateurs il y a AFC Alliance du Fleuve Congo bar M23 section France. Mais pardon, c'est ça. C'est ça. Voilà l'ingrasso tout une question tant on a zoloba na silisi dans on continue toujours à téléspectateurs. Na monopoliser parole. Donc photo na yo ba question za yo ba réponse na ngai. Merci. Loto ke ndongo ndengwana. Donc siko ngai présentation na yo un peu moi vague quoi donc on a ce qu'on a cinq là pour plateau yo merci au ça on peut expliquer biso pour le expliquer ba téléspectateur bazolanda biso na cinq là pour na rectifier ngo biso tozo boma batu te tozo bundisa pe Congo te tozo boma batu te tozo sa désordre te tozo bundisa pe Congo te tozo bundisa nde ba individu o baza ba ennemi ya Congo. Oh, bazo gérer bino le benga gouvernement. Ce sont les premiers ennemis. Les premiers ennemis il y a peuple. Premier ennemi à mboka o balingi mboka te balingi ne mabumu na bango. Vous comprenez? Balingi mabumu na bango, balingi ba s'enrichir na ba famille na bango, ba bosani que peuple a dû souffrir. Peuple a monde a passé sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Le peuple souffre. Et ça fait au moins plus de décennies. Donc, époque, période, peuple, koufanzala, donc, social, et koufa, volontaire, peuple, bafoua, est-ce que, ozoye, mon M23 nengo la sani na Congo. Écoutez, M23. Tu m'as expliqué au comprendre. Si nous expliquer, nous comprendre que non. M23 nengo la sani na Congo. Ne sois pas agité. Soyez calme. Soyez très calme. Ok? Soyez calme. Donc, on a agité. Donc, nous avons que biso tozo bundisa Congo te. Tozo bundisa ne bateau ba na mauvaise gouvernance ya Congo. O ba na mauvaise foi. Pour na ba diriger peuple wana na ndenge longo bani pona ba satisfaire au moins atteint un minimum peuple wana ba mona bien. On se comprend? Donc, M23 oyo ngotuna parce que tant on a ici on a porte-parole officiel communicateur AFC bar M23 mais yo souka na M23 on ne veut même pas AFC
Donc si M23 yo retourne en Gawana. Les M23 baza ba assassinité, ba criminalité, baza ba terroriste. AFC ezali parti Alliance Moko, plateforme Moko bazobenga Alliance de Fleuve Congo. Ndenge omonaka ba eside, ndenge omonaka ba parti politique nyos ya opposition. Mais biso sauf toza AFC bar M23, to simbi mandoki poto bengana ba ennemi ya peuple ba traître oyo ba yaki na pouvoir pona comme ba jusser. Non, c'est là. C'est là. Aux plateau il faut yo kangai. Yo kangai, non, c'est là, non. Yo kangai. Tant que yo so Osimi Manduki. Est-ce que vous avez famille à Kisekedi? Écoutez, est-ce que vous faites Batou Bozoboma? Batou Bozoboma, on a M23. Non, Boité. Boité, non, Tozo Solola. Tozo Solola. R9. Yorangana bisayo yokangana nu d'accord na expliquer question autour na M23 batu basolanda yo po o monta ngana fâché na normalement ngana kende na zongi ka pona o moni image prod fire basket za bon non na lukio vraiment pendant un mois to bani ko sola na yo tio la pona fire ngo yo ngana na miso banda ngai na lukio ndeko o moni ngana tala ba mission na yo so na ndima ke invitation pendant un mois na ndo ya te pona yaki pona pour dénigrer yoté. Voilà. Nabandaki koyate parce que j'ai des occupations, voilà. J'ai des travail à faire. Donc na sepeli mingi merci ndo lenga oyaki na patience. En tout cas, c'est pas n'importe qui ponga po zonga pe ya difficile. Ozonga ndengo na te. Bo futé nga transport. Ndepe bo futé nga na zonga. Donc voilà. Alors si on nga bo ndeko nga tikanga na expliquer o moni biso M23 tozo boma ba congolais te. Wana za ba campagne. Et sa campagne ya bataille de fesses. Oui, bataille de fesses. Bataille de fesses. IDFS, ouais. Bataille de fesses. IDFS, viva la musique. Ngana yebi yango IDFS. Donc IDFS. Yom do IDFS, bataille de fesses. En tout cas, tozaki na bango ensemble. Donc, il y a la diaspora, résistance. Pour moi, je suis déjà je suis un combattant résistant, artiste engagé, révolutionnaire. Vous comprenez? Donc, il faut pas comprendre le sens de ce là. Donc, voilà. Ngai naza libre ya kopona kananga. Naza pe libre ya kopona opinion na ngai. Parce que vie na ngai, ndenge na yela na poto, mutu ayebite. Mutu pe ide festem de tinanga na poto. Comprendre? Muto ayanga na poto yemo ndeka zana dans comme na poto ngana pona kananga ndeke pe bango ba pona kana bango ba mutu en kombolo béton so ndenge ni ngape na pona na ngap AFC bar M23 na poniango parce que liboso na obundela kaka dans les vaik na zaki pour mutu moko te comprendre mais tant yeko pesa nga ba fistage wana ba yo pesa nga colère. Et continue à mon tout pour la nini. Président Martin Fayoulou, que je salue en passant, na pesi ba na ici de New son bote place bazali. Baza ba peuple congolais, président Martin Fayoulou tanga zoa ki élection, batuana ya IDFS. Tanga katana ki azoki de. Poso azoki na za déjà président. Ndeko nanga yi. Omoni ma mtozo loba, to loba la vérité. Voilà. Nzamba linga vérité, nzamba longa alobanga alinga lukutate. OK. Nzambe azali nzambe oyo a recevaka na mayele oyo yebi soki muto azwi nzambe a recevaka batu o ba osambela na bosolo. Okay. Lo sambo ya bato mabe epesaka nzambe kanda et puis elegaka te koma kapete. Donc tant tozo nga koloba makamto lo ba comme vérité. Okay. Na obetelo histoire mo mona na tango ba tindaka tango ba élection ya 2018 tango Félix Tshisekedi a 15%. Tango a 15%. Avant 15%, il était de l'opposition. Il était de l'opposition, bah pona, bah opposant, bah lui qui est bokende dans Genève, bokende repona, candidat ou opposant unique. Voilà.
il y a un Félix Tshisekedi dans le bar. 4+5, hein, si je ne me trompe pas. Non, voilà, il y a un accord à Genève. Ok. Bakende, Bapona, candidat de l'opposition unique. Candidat de l'opposition unique, il y a l'élection à Bango Moutabima qui Martin Fayoulou. Comprenez? Na Genève pour postuler ce qu'on a présidence. Et puis, Maloba Félix Tshisekedi de la IDFS. Alors, que non. Moi, je crois que le changement d'aujourd'hui au Congo, il s'appelle Martin Fayoulou. Il y a les images qui sont là. Après quelques temps, 48 heures après, non, on a retiré signature Nangaï. Base Nangaï Boy. Vous comprenez? Donc après Sikoyo, peut-être on comprend que nous étions manipulés. Yakobenga Kabila, Kanambe, Yakobenga Kabila, Rwandais. Vous comprenez? Donc nous étions manipulés, nous tous les peuples congolais. Babana de manipulation avant baye, bola la ponge ba bébé. Tola ponge ba bébé mboke zo pela moto biso to na boso to zik. Pour bébé so la lycée na katanda ko na chambre, na berceau. So ndako zo sika bébé o yeba te. Mais bi bola so ba ponge ba bébé. Nga on mo na o de le kuta. Vous comprenez? Voilà la part na yo. Na part na rata na part ba congolais na zaka nga mo te toze belé. Voilà. To bazaki na sima na yo. Na sima na zaki monobé na bango déjà. Quand on ça déjà pour tes paroles na bango. Écoutez, moi je te parle de d'autres choses, essaye de comprendre ce que je te parle. D'accord. OK monsieur. Donc voilà. Donc sikoyo ezate ke ngai moko na comprendre makambo na bato belé ba combattant résistant bato tout ba comprendre que IDP c'est des traîtres. Bato le kuta, bato tam sa politique na bango, ba kosibino le peuple d'abord. Les vérité Robima. Et ça, le peuple d'abord, c'est comme les Kadiocha. Et là, Robima, bah, si bien que non, Tokotam Mousamboka, bien le peuple d'abord, droit de état de droit. État de droit, ça t'est. Maloko et Kotonda. Oya Koloba sur Kombora, Malo, Bino ba Kombantaba. Donc, Moutou, vous savez qu'il n'y a pas ça qui combattant. A comment bien Bino ba Kombantaba. Papa Rabango va kufa que son nom repose en paix le grand prêtre Étienne Tshisekedi oya bunda e combat ya malamu magaza la vérité ya mboka magaza qui traître bino bo éviter maman la traître au saranate par rapport à FDLR papa wana bana okende Rwanda bandaka la Rwanda bozolo ba Rwanda zo bundisa biso mais père wana bana okende Rwanda bandaka ba Bemba père wana Bemba omoni Bemba nani comme nani Jean-Pierre Bemba Jean-Pierre Bemba ma koletenga ma wa bulo ya ministre na biso na ministre wa muto beba asa ministre de transport quand même je m'en fous hein ministre na bino ya ngati donc sikoyo c'est là na lobako donc sola na bateau tout bazolanda ba Joanna wana azosala MLC rébellion MLC Jean-Pierre Bemba oyebi ke wana so bazobundisa Kabila yoka bien wa bazobundisa Kabila père wana Etienne Tshisekedi que son nom repose après papa la biso wana azalaki mutu ya MLC banda Rwanda Valentin Mubake papa la biso wana za envie nana akufite ayebisaki bino raconter bino ndeni bakena okuta kamere na Rwanda Kamere. Oui, parce que nous écoutons en Rwanda. Mais les mêmes Kamere à Benda Félix Tshisekedi, tant Martin Fayoulou a zui, bah a dit que ne soit que postuler la présidence, bah qu'il ne signer d'accord pour y comme président. Pour n'aller comme président. Y en a ni comme Félix Tshisekedi, a comme président. Tant bah signer d'accord pour y comme président. Accord on a peuple a bien voté. Accord wa benga bana benga tant basineki bakor expliquer batu ba bien baso landa bakor bazaki banani na banani mais yango to solo bakase voilà accord wana ezalaki FCC cash donc les gens de PPRD ba partisans PPRD au série wana mututu bango ta bazo ba beta campagne ono Kabila za Rwandais OK Kabila za Rwandais te na ebiso lelo aza congolais yo mtobi ça va c'est congolais Kabila za congolais abota ba na Congo ta le roi ba na to bota awa sont botés dans l'étranger et l'ingolo va sont botés dans l'étranger origine les années congolais donc Kabila le docteur honoris causa le docteur en sciences politiques mais c'est Joseph Kabila le sénateur à vie le président honoraire oh bah moi bah il est pas ma perception n'est qu'on a tout ça ma papa ya bana tout ça mes colo toi bah mature lelo yo so yebisika ko moni mwana mwasi wana vandi kuna mutu mabe na lingara ete oyebisinga ngabia aza mutu mabe olingaka ete mais lobi wala ma grande surprise na yebo na yokutuna mwana mwasi ko la bosobina ngamona mona mais il y a une singa za mutu mabe mais ndeni bazobina
ndeni bazo lia ndeni bazo sepela azo banga mabete bango tsela ta poison te te ozo comprendre après mu komisi to kuta ndo so ebisanga so ngwana mwa so bo beba ni siko oyo sanga aza moto mabe papa ngaza zoba na ona ndako bon na ona boni siko donc ça exemple ya IDPS c'est là exemple ya IDPS ndeko na ko to maloba to loba na yo voilà donc ça exemple ya IDPS donc boyo so Kabila za Rwanda bino mota bo beti ba corps bani boyo ko bo sali mariage FCC cash ba coalition bo sali ba deal na bino boni ko sa peuple yo nani obo ya Kagame ba Rwanda obo ba bundisa biso na combat ta do tambola ozonga yo nani obo ya Kagame ba yambaye yo nani obo ya Kagame ko katsa braza bango bata IDPS ba yo yemisa surtout na meeting na bango public ba lobi bien peuple n'a voté que Martin Fayou a gagné l'élection mais bah faut volonté à peuple bah yibi victoire ya Martin Fayou bah on va dire que non voilà les abongo ndeto zaboye batu ya FCC cash le président Nanga a pesa ki bango parce que ya zaga exécutant comprendre exécutant a pesa bango pour babi pesa yi comprendre azabi na bobangi azali pe na bobangi parce que kotika famille na yete pour yeba continuer bazalaki ba ebisi ke pesa mais comment les salama kinga ina yo tozaki te biso tozo zela kaka na la TV biso tout vent tozo zela ba no président de la république problème c'est na kokosa na le kuta na vrai biso totala na TV na ndenge ba no comment ngana yo to ba no baluka ngana toza moi différent toi moi différent yo soko ba no tala na TV moi j'étais déjà combattant résistant artiste engagé révolutionnaire j'étais là déjà na yebi makambo pe batu ba yeba ke non ne za bo tricage ni salami tout est batu e baza mayele o pe baza lokola ngai na ba peuple musu baza mature ba na ba sagesse ba mona ke za ndingo wana po o moni lelo soko sel likambo ya lokuta oyena ona miso batu ba oyebi soko za lokuta comprendre soko sel likambo solo ba obetro maboko eza mama solo et ça appelle bongo muto na ba benga réflexion muto na réflexion na miso ko mona musika ayo ata muto azokosa biso ozo comprendre Félix Tshisekedi akosa bito to yeba ki akosi azuite ndengeni tango aye alobi ke non normalement ezalaka soki successeur a remplacer prédécesseur na ye prédécesseur a kendara libanda azali suna mambo ya kosala te successeur mutabandi ko gouverner na partout za ndengwana mais à notre grande surprise nous savons que non nous avons trouvé un terrain d'attente même sur même table sur une même table pour dire que nous allons diriger le Congo moi et mon prédécesseur donc yé na moi na mboka Joseph Kabila mais aussi le tabango va dans le bazar rwandais na tango bemba tangoaki 1+4 olingo loba bemba na zo loba ke non Kabila ata rwandais bona ba pesa meeting bozo mona mais yeta kazalaki vice président ya Kabila mais c'est qu'il a besoin de pouvoir kaka, il a besoin de poster. On me dit moko il fait tout l'anilango. Yo ça déjà na kati wana. Fallait expliquer bateau tout bazo landa. On me dit bateau bazo landa. Bazo a besoin ba comprendre. Bazo comprendre makambo to le kana gouvernement na yoka. Makambo to zolo ba o batu ba to zo ba bazo bate bazo comprendre. Voilà, c'est ça. Amoko ça ra chien au lire à moi. Bioza fatigant, bioza connaît pe mboa, ça problème te, connaît pe mboa. Et ça te que nous oza zoba toza sa manière yoka mboa bela maladie mboa benga orage comprendre maladie on est contagieuse tant on dit que kolia mboa to si tout le mboa olia ka bongo to mboa comment rola mboa etika la ka koma kuganga ya omona bato IDPS mingi bi ba fatigant na ba taliban na baganga ata likambo amona ke mutu na banga sali mabe toza bana mboka biso nyonso to vanda to yebisa mutu to reprocher ka sala mabe bisiko bango rien bon yo ka fati béton mutu wa Kongolo azananu roi soleil bona boye OK c'est pas ça mboka tambula bongo te mboka tambula ka so bo vandi mutu sala mabe bo reprocher ye bino tout est-ce que déjà mona gouvernement nini mutu président de la république mutu azo simba mboka asala mabe ba reprocher yebisa ngata moko bon yo yebi bon siko ba sala parlement poani est-ce que déjà le temps pourquoi mais autour de la question Nabia pourquoi na kati ba institution mboka tozaka na parlement Moussa ba député zani et ça ba parlement ça lango ka to le parlement na yo kayo Moussa ba député zani ni Moussa la sénat ya mboka zani
ezali ceux qui président bokotika président te yemoko sala pour koyeba te a sala mabeto zo sala malam parler ba parlementaire ba député musana na bango ko sanga ko senga ba motion ba défendre peuple likambo azomona mabe pona yo mokonza mboka na ba institution na gouvernement na obobongisa. C'est ça qu'on appelle le reprochement. Reproche yangwana. Vous comprenez? Kolobate ko monda wapi wana baba système na africain wana na ba pays Afrique mingi est organisé. So boza na organisation ndengo na bisiko mona mboka et décolaka. Mboka ko évoluer. So boza na conseil été. Au mona bi gouvernement bana na classe mais gouvernement na biso ya mboka même na ba sénateur même na ba député maloba nyose uta kaka pona zelanga to koma wana. Mboka tambola bongo te. Omoni bangambo wana zoloba yango ne botaka ba rébellion, yango ne botaka ba opposition, yango omoni mboka o ezotambola nango bien bato baliaka bien social makambo to ezana ngo kitoko. Ba lo bisa no président o zo liaka na biso bien tokenda misala bana batenga bakenda ba classe médecine eza kitoko santé bato za bien botika vana e. Ayo soko sala santé mo kona kufa ba changer musume yaza azala nan. Maintenant, on a besoin de détournement ko sa peuple no lobili comme musu no bio no lobili comme so étranger yo moko ozo mpa bato mo ba mono mo sérieux atanga na yo to ba condité so to channel lobi to yi ana mission to lobi bato maka musu lobi so moto ba zo ndenge mabe makasi ya wana zo bisa que soko moni M23 kaka campagne ba na sala Kabila mais même campagne ba sali Martin Fayot comme na Mamadou Niang. Pour la vérité, il bango ba tricher 15%. Babé Mamadou Niang, ça sénégalais, bona boye. Même campagne basala ifa Kabila. Alors même campagne basala M23. Nanga yebisa que M23, le tout premier fondateur de M23, il s'appelle Jean-Marie Runiga, apôtre Jean-Marie Runiga. Ba Sultan Makenga, colonel Wilingoma, le cordon colonel Nanga. Tanga pesa qui est pouvoir, tanga comme na yem da gagner. Tanga comme na azaki congolais. Si on le comme ba na bien c'est la. Et ça ba jana Congo wana nyoso tanga est-ce que bazaba congolais. Commandant Baudouin. Comment? Na do ba do za Kadiosha c'est-à-dire. Kadiosha lingo la sani. Et la c'est kosa leka. Donc kosa peuple leka. Donc à partir d'aujourd'hui, M23 Bazali armée de libération révolutionnaire constitutionnellement. Et puisque Bazaba étranger on a qualifié M23 comme si Bazaba étranger mboka bato na Boumissa. Na Boumissa République démocratique. Il y a là ce qu'on peut ce exemple pour comprendre. Et puis bato attention pour comprendre. Tango azo senga négociation on va qui à collaborer jamais na président Kagame au Rwanda. Au son ba solo na lola. Bosiko a senga sur dialogue ba na Qatar na Doha poni. Poni aleki mbala mo pa Kagame na Rwanda et pas président Joao Lorenzo. Son excellence monsieur le président Joao Lorenzo akende ikuna Akimi poni. Akimi biso poni. Biso peut boire na biso ya. Donc c'est-à-dire tu as des camps différents. Confirmé pendant biso. Biso ndeko bon bango to baba bataille de fesses bango be biso bango mais on appelle ça biso donc si côté là non c'est explication non moi ma blom soutan ngozolo ba si les non comportement na bango zali ba ko saka peuple faut ba sa peuple vérité et récemment nzamba za makasi bo to mona na RTNC. Oui, que Félix Tshisekedi, tango a su pour nommer un pouvoir na 15% zoaki. Tango a sali bakor. Comprends? A bengi sa M23 o yo sur ba Rwandais. A bengi sa ba yo bien. A bengi sa ba na Kisasa. 14 mois nourri logé blanchi. Boye bien mo yemo pa do bango. Si yo bengi sa ba étranger pour bo solo mambo na sens. Azu bokonzi il fallait à solo na bango à négocier na bango comment mboke vivaka yo za ndako de wanda wana mwasi na bana bon ngana na za mo cité na za na bana admettons si go comme responsable voilà si comme responsable mwasi na bana na ndako donc mutu moko ko étranger moko ye na ndako na yo amenacer mwasi na bana soki yo zate
À chaque fois, maintenant, ça, moi, c'est une balle. Alors, il y a ce qu'on a na fa na no poza ya na fa na ndako nanga o moni muto wa ye o bengise o asabuka de mo sino liboko a viola mo sina yo a boma ba no mususu ali yo bengiye ya kana nto solo la pona bo eza bon jamais mais yo faut menacer muto faut barrer mais yo ko benga o bengi M23 ba boma ka bato bango basala ka o baza ba congolais te o bengisi bango abike yaki nini dialogue intercongolais o bengisi ba congolais alors mais c'est là non malembe wala mo mbulenga malembe tango M23 ba ye nde M23 ba yaki ba signer ba banane ba yaki ba M23 armée na biso to ki la kombo na bango banane grosso modo à l'ensemble. Voilà. Je ne peux pas citer tous les noms ici. Voilà. Okay. Dans l'émission, le tout premier fondateur, il y a M23, il s'appelle Apôtre Jean-Marie Runiga. Oh, on a comme un petit Runiga. Ozui, lata danzo. Lata. Autant pas. Tant sikoyo, baye, ndeto bde balay bo makamuni ni bayo kanaki. To yebite. Il paraît ndenge badir ya. Représentant la biso babagi a respecté ma corté. Voilà. Donc hier ça a respecté ma corté. Voilà. Donc pas aya ngwana mona bitumbe bandi après mutu oyo basinyaki na yé bako. Il y a FCC Cash ezali nani ezali président le président Corneille Nanga. Yem dabimisa kiye na FCC. Bande kwa PPRD na pesi ba mbote ndeko Shadari Yandre Kimbuta camarade Thomas Louaka camarade président Obemina kuna pesi ba mbote place bazali ngai molobe na bango ngai nazo porte parole nazo loba na rolembate parce que je te dis que la guerre et ça se suit. On va aller ça. Mon collègue au Tchama Congo, on a habité sur le. Mais papa, bazon n'a pas expliqué au Makambozo comprendre le. Tu n'as comprendre le Congolais. Moi, ni bino ba Congolais bon na place mo ko bien. C'est là. Bino ba Congolais bon na erreur mo grave. Biso ba Congolais. Donc na Congolais. Na Congolais biso ba Congolais to na ba erreur mo grave to ndima le kambuta ngo salamate. To ka ko ndima ka na après. Et puis on a calculé pendant bien. Ba na ça c'est belé. Si ba comprendre déjà mais bazo banga c'est la paix koloba bazo banga koloba pour ba ko kanga bato en désordre est-ce que zo banga tende so kitiki ne osa no pas l'aise mais ngana kenda akilité déjà il kambo zo comprendre té moi ça fait au moins 28 ans na cela kimi mboka na po na biloko bana yo c'est ça non mon frère ça m'attire go toujours cela ngana so no ba vantir toujours cela ngana so no ba vantir té mon frère garde la pêche mon frère moi je suis un mec d'ici. Quand je te parle sérieux. C'est ça. Il ne faut pas me dire que Biloba, je défends mon pays. Donc, si on défend le Mboka, on défend le peuple, on défend mon ami qui nous a les fournités. Vous comprenez? On défend le bon Sama Pékaté. Ah oui, parce que je Biloba, moi je suis Biloba, il faut la Loba pour comprendre. Si on lobby, tu vas faire des calmes, c'est quoi? Tu vas avoir un ami qui nous a non, boss qui s'est rendu compte que na pona comme na niveau moto na mboka na peuple ne razo souffrir bato akufaka et puis sur na songa na bisa OK tant bino zo akize que biso M23 zo boma bato live c'est bar M23 zo boma bato yo yebi ke na kati ya zamba bitumba banzoko so bitumba banzoko za na kati ya zamba ni les victimes matiti na banini na ba nzete mais tant lobi ke connaît nanga to benga bango ba bazaki bana Congo après to benga ba étranger mais comment ba iko mati na Rwanda basangana pour ba bundisa RDC moi te côté wana nde to benga bango ba étranger Joka banani bayambaki président Paul Kagame na stade de Martyrs ne Bemba Tshisekedi o bayemba yo nani oboya Kagame bangote basangana ndeni basangana kindegeni et bon banani baloba Kabila c'est notre frère to bosani ke Rwandais wana bango bosani ke Rwandais bango bayebisa biso banani bangote Babike yo Kabila talibo Kabila c'est un homme sérieux moi na mboka Kabila voilà bango les images sont là comprendre Kabila talibo parti politique ni na repesa pouvoir a pesi biso il dépêche pas monique toi sérieux c'est là qui veut cela veut dire que non voilà ndenge zawana peuple a votaki bango bazuna bango te ba pesi bango donc tant ba pesi bango ba komi pe ba teti.
babosani ke barèglement babosani bakor na loyenge soit fa pouvoir bajuster sentiment pouvoir koyiba mbongo ekomi libu peuple d'abord elongo ekomi libumu d'abord état de droit elongo ekomi état de droit comprendre elongo bakomokanga na bango bato babomi nete basheribe okende bakomoboma kokanga koviole bajaki ndala na ntimpakani comprendre koloba ke pouvoir na biso baluba bino mukongo muswahili mungala mundako meka toko nyate lokola bakayansa makambo nini oto batelemela kango te batelemela kango soza na pouvoir bino baluba yeba ke mukongo kosala nani akosala tous les makambo na lobiana yoyo kango te pouvoir na biso baluba yoyo kango te yebisanga yo za mukongo muswahili na mungala mutabandundu balobi na bino ndengo oko se sentir nini comme esclave comme esclave mususu kuta yesu ko bakisa biso baluba toza na pouvoir te mais toza pouvoir to tikali ati mukolo yesu akoya toza pouvoir te mais toza do baza na pouvoir te ne bango baza ba pouvoir voilà mutako sakana bako yitaye et puis ndenge za wana bango bakolonga na pouvoir ti mukolo nzamba ko kita papa maman ça bien donc voilà vous avez créé déjà mais quand même tout ça l'élection ça là yoka bango ballon maintenant bien bon pourquoi donc on crée déjà tribalisme népotisme na séparatisme donc vous avez tribaliste donc yo lobi élection ça là élection ngako za la soute tout nga pourquoi parce que mais c'est Félix Tshisekedi na oyo yazaki opposant tanga zolobela ke bango baza ba Rwanda photo benga na bango prometa batu makambo ebengo akutana ba soda ba policier tozo bunda boye pona bino lobi policier azala na voiture na ye salaire malonga ndako na ye azozo salaire malonga bana ba salaire ta ba policier de bazalelo ozo comprendre ta ba policier de bazalelo mais c'est fait c'est que mais baso bunda no pe bitumbango silité comme ça non silité tozo lo ba bitumba te tozo lo ba promesse ya pesaka déjà alobi tozo bunda on a bino ba position déjà avant comme ba nommer na 15%. Voilà ozo comprendre yebisa ngai donc makambo bongo mutalo sabino ka akena mboka mwa bit courant ya kozonga awa d'ici le 20 tibanda kinda bakera kota ba sankusu so wapi batika libaya mo bana ba sankusu boko komo kozala suna posa ko kende poto te poto ko koma awa je vous promets tant que je suis au pouvoir moi pendant mon mandat de 5 ans je rendrai ce Congo la République démocratique du Congo l'Allemagne d'Afrique et là on est à cosité. Donc bongo total la mutazo ata yo moko ndimango total la ben siko ya ona zo bisao ke tango ngai na talaka ba biloko na to na bi muto aza lukuta a lukuta puis bato belo baza na ba bika lukuta ba yedengo muta za ni amazati biso tout oza bato ozo ba so mutazo koso ko yeba mutu ba lo ba vérité ko yeba ozo ba donc c'est pour ça to closer na nous place wana ke M23, AFC bar M23, Tozaba Congolais. Et puis, bato wana nyonso to nous expliquer bato bazolanda. Ba Congolais de père. Ba Congolais baza na besoin ba yeba parce que tala ngai. Non, ngai yo na yebi que M23 aza étranger. Non, lokuta. Mais expliquer bato tout bazolanda. Yo to so na yo yeba ka ngoke bazala Tozaba Congolais. Et ça cadio ça obinga so na rendre campagne na koko so makambo sa ndoki comprendre na okene pe na sima bato na bomoni jona andoki abapumbo pe na buto ngona mko na pumbo ka boye na vérifier te mais ba confirmer ka vérifier on a yebiso congolais alanda likambo eza na kaka ba lobby il faut ba congolais système ezake ye congolais yo kwa mingi mamona raté komona eza vérification koyoka eza aveuglement. Vous comprenez? Donc komona eza vérification. Donc ya ngana na principe à vina ngezalaka fona mona likamuneza na ngaro yokati. So abi singa mona R9 wana bona ondima ngati. Fona mona no sala likambo. Vous comprenez? Donc en grosso modo nota bene à partir d'aujourd'hui tout le peuple congolais peuple balesa na mitema na bango ni na mituna bango ba réfléchir ni na propos ya M23 non ezali que toza ba congolais tozo libérer Congo tout entier
Mais ok, voilà. M23, Basa ba Congolais. Oui, Nandenge yo lobby to soulever mon là obi mission mais Baso Boma bat. Ezali loba bien. Ezali AFC bar M23. Tout ça ba. Bosa déjà bosa nga. Na uti ko yebso likama ko boma batu ndeko nanga za professionnel. Non, expliquez biso. Likama ko boma batu yo solo basa na expliquer ce que. Expliquez biso la point boma batu. Ko boma batu talo mpandi. C'est là. Tozo solo la yango. Déjà to ko. Maramna boma batu tozo différence biso nanu AFC na bar M23 différence ni les a entre bango AFC écoutez AFC Alliance de Fleuve Congo c'est une plateforme Congolais. Écoutez, non, Congolais. Mon frère, autour du matin. Tout ça sur le reste. Bon, d'accord. Tu vas l'expliquer. D'accord. AFC, c'est-à-dire Alliance des Fleuves Congo. C'est une plateforme. Ok. On se comprend. C'est les Congolais et les Congolais. Ils se connaissent. Nakata AFC, AFC, président Corneille Nanga, qui était le président de la CENI, commission électorale. Ancien. Ancien, Azala qui est président. Voilà, merci. Alors, M23, c'est les Congolais, c'est une armée, groupe révolutionnaire. Oh, yo bazo bunda po na mboka na bango Congo, et ça na miyibité, ba benga na ennemi ya Congo. Leader c'est là. Leader ezali le président apôtre Jean-Marie Runiga. Oh, azali Congolais de père et de mère. Yende ba benga saka bango et pas Tshisekedi parce que baza ba tout ça va Congolais biso to solo makambo wa kimie kota. On se comprend. À la presse ko yo. Solo ndao bien. Bomoni ba traiter biso ba traiter biso ba terroriste ba criminel banga ba loba d'étrangers et tout mais après yemoko na monoko na ye ayeko pesa meeting awa na poto ayeko loba pa batu na ye. Yokanga bien. Ayeko loba pa batu na ye ke ba kosa kabino. Banyamurenge bazaba Congolais yé moko et puis il s'est mis là qu'est-ce que ça a bengisi M23 a bengisi M23 à la presse quand on révolution ko makasi ba position pe ba telemi ba parti belé telemi pona muyibi to benga muyibi a rekomi siko ke to sali coalition mo bazo benga plateforme AFC na plateforme ya M23 to komi AFC bar M23 2 Romo. Vous savez à la presse mamikolo Mutuwana comme on a nani Félix Tshisekedi. Yemoko boyoto yo kango mikolo na RTNC makambo lega. Balobi que non Mutumo a dérangé sur AFC bar M23 T pour passer à ma frère na biso. C'est là non. Et comment il y a un ça coalition il y a un ça bosembeke non la pexa qui batuba lo ba sur AFC bar M23 T so moni muto lo ba makambo ba okangae akanga pe bata R5. C'est là comment coalition oyo FCOM bar 23 M23 ba congolais boye malamoko ko chité boza na Rwanda pays o ezo bundisa biso. Non. Tozo solo la parce que il est mon président la auto solo na Rwanda ba ça accord de principe de Rwanda ko kota na mboka na biso ndenga lingi oui kabato tozo kanga wana tozo koma comme la toma boma tozo boma bango ba kota lisusu mais il y a auto signé c'est qu'on a dans la traite yé ou bien biso na dans la traite boy bisa biso yé muta auto signé na Paul Kagame Rwandais ba soda Rwandais ba ko kota na bango librement azu ba minéraux ya mboka apesa ngo États-Unis ayese biso to zongo mbala morote bo pesa ngo pa Rwanda comme ça pas na bino ye BRICS et bimi ke pa Rwanda ba élaborer yango biso to zu yango ozo comprendre siko yo ko comparer mbala mona na États-Unis te poane il y a quelque chose qui est là mais il y a zo yebate azana yesoba wala na zo yebate Félix Tshisekedi yem ka yem de la commandant suprême de la nation le premier citoyen de la nation.
commandant suprême, c'est pas lui, c'est chef de l'État. C'est ça. Mais makambo est signé, est-ce que c'est normal? Et ça normalité. Alors sikoyo ndenge za na so totali bien. Ndenge na so yebisa yo ke makambo ya Rwanda na biso e bandi pe lelote. Bango ba yebisa biso ke ba Rwandais ba bomaka biso. Kofi Olomide alobati. Aloba biso na Rwanda to na guerre te. Ba beta biso ba mbata metoko wa kozongisa te. Mais yo attaque chef de l'État, commandant suprême. Poni obeta la mesa te bon, biso ko to ko Rwanda ngo za pays moko muke. Na RDC munene ko. Si le lobi tumbe ça la kaka. Malembe monsieur. Na lobi le za pays mo muke et loko ni za ngaka po aloba ke bon ba. Siko to ko ta Rwanda to bunisa ba Rwanda. Non, auto lo bango dernièrement. Rwanda moko ameki ko boma congolais. Biso escarmouche. Te biso tuté. Olio lobi mabe. Aloba e bongo te. Aloba e boy. Na lingi koyoka lisusu te moindre escarmouche congolais moko mibale te moko congolais moko si ayoka na expliquer yo zo comprendre mambo lo bate congolais moko mibale te alinga koyoka ata congolais moko akufa te ata mibale te moindre escarmouche donc moindre congolais so akufika bia zoki comprendre ya ko vendre sa deux chambres ya conseil nae a déclaré guerre bakota asalam mais tout le monde a musé le roi de Kabila tango ayaka obi mo uta na ngamo Brazzaville ko ina Gombe abenga bango bisi bango so na yokisu obi mo ko apa peuple na ngai o ngana ozong silabino et vous la somme aloba te musé le roi de Kabila bisi ok no ba Rwanda ba aider biso ba koti to libérer mboka mesko bozonga fo bozonga aloba te aloba bo ya aloba te ya lobini à part ko ko sa ba na ko détourner mbonga lobini alobe le côté. Vous comprenez? Alors que signer sur Ibango Mayamba, Paul Kagame na Kisasa Yona Noboya Kagame. Barrière sur le Barcelona était à partir ya Goma na kokiko kimisa Paul Kagame kotizamba kiminda kuna ye. Yete. C'est ça. Omoni. Alors si ko yanga de bisayo ke yeba ngona ba révolution surtout ya monde. Na ba révolution sur ya monde bazwara bali. Ata awa na France. Ndeto zaboy. Tant ba français ba non la liberté la ba souveraineté na bango en France. Ba zo ka pe ba les américains ba ka aider bango contre ba nazi ba Hitler ba nana. Comprendre? Ba français ba ka aider bango. On se comprend. Donc na ba mboka nyonso so guerre yali mais yé moko pas à premier. Tant ma tie état de siège. Na nini na est ya mboka. Oyebi combien de Rwandais combien de groupes militaires ba ko fanda kuna. Armée ougandais. Armée Kenya, Tanzanie, Afrique du Sud, bato tout ba vanda ekuna. Ta ba moni gaza serete bato ba zonga na bango. Ba mutu asa ventile ba zonga na bango. Vous comprenez? Donc mutu oyo asa ennemi commun ya ba congolais nyoso ezali nani? Ezali ye Félix Tshisekedi. Trahison, traître, yekaka kokosa batu détournement. Yekaka, vous comprenez? Donc, vous solo makambote, banalité, basa Rwandais, na Rwandais. Yo so bolomi ke biso na M23, Rwandais bazali. Oui, Rwandais bazali bazo ba aider biso pour la guerre. Mais yes, sangani na bango. Malembe. Sangani na bango. Ezali ba coalition. Et ali ba coalition so ba Rwandais baza bazo aider biso tamsu ba aider biso parce que ya yeba. Naza na besoin na. Na besoin yum dozo expliquer biso. Naza na besoin bato bazo la ndoa yeba kena na kati wana ya APC M23 ba Rwandais pe baza na kati wana. Le rôle va signer déjà ba corna pour ça qu'on pas Paul Kagame ba Rwandais bazo ngiti. Ba Rwandais bazo ngaki déjà. Voilà. Paul Kagame a retiré armée na ba Rwandais. Bon, armée a retiré armée ba Rwandais parce que armée mo pe ba na bisoté. Bazaki ko aider bisonné d'expliquer au makamba ba France ba révolution. Ba aider pena binoti boko makambo nyo. Yo kasiko ba aider bena bisoté ko lo ba aider penzate parce que biso mo tozali na armée ya makasi. AFC bar M23 siko to goza attend plus de 80 000 hommes. Armée ngo utwapi. Mais ba Congolais Malembe c'est la ya wapi obino ko sala armement Malembe on a Congolais to combien de millions d'habitants. Bilo ko kanza Congo zaka Kinshasa. Bino bo kanza Congo zaka Kinshasa. Non biso. Nous sommes les Congolais. Nous sommes les Congolais. Yo naba mususu bo kanza ni naba o baba niamo ba lia bambo wana. Donc bino to kanza ke
Congo ça Kinshasa, Congo ça République démocratique du Congo. Superficie ça na kota déjà ils ont nene trop. Aux hommes congolais partout dans le Congo là bango. Aux hommes nous avons plus de 80 000 hommes bien armés, bien formés. Aux hommes jusqu'aux dents, les abisso congolais. Dans le blanc école me soutient. Sur le bongo bongo la gouvernement là dans le temps là. Moi je n'y a pas besoin. Aza Rwandais. Et bon ça m'a le compte d'Azana Rwandais. Moi si na yé Denis Nyakero va na ndako Azana Rwandais. Azana sur Bero Azana. Gisaro Azana. Masunjo Azana. Moi non bako la ndako na bango Patrick Kabarebe. Moi na James Kabarebe ba pesa ye responsabilité à la raffinerie à pétrole. Na kota ya ba kabinda kuna Azana. Papa, baba yem sabino vérité. Ba zo ko sabino. Et puis les gens moi les comprendre que ennemi na biso pour bango ba yebisa biso que pouvoir na biso baluba. Donc faut comprendre directement que baluba baza na guerre na ba congolais. Baluba baza pe ba congolais. Baluba pe ba congolais, baluba o baza ba congolais o ba raisonnara. Baluba o ya ba intellectuel ya baza sage. Pour Moulouba nous surtout aza fatigant. Surtout dans le bilan dans sens moro clair. Faut te le baquer. Ba fatigant, ba talimbo, ba talivan. O ba koumi ça Félix na mabena yazo sala. Malamu ezate. Bangonde baza la guerre na ba Congolais ngo moni. Et comme terme mo ba benga le mboa swimboa. Mboa swimboa tala mutonete Nicolas Kazadi. Ministre ya finance. Solo wana vraiment des autres mabe makasi. Omoni siko. Solo surtout ya Nicolas na ebike. Donc oyebi tout bazola ndo baza beso ba yeba explication wana Nicolas wana. Yoka avant to na sujet wana. Tokoloba nanu oyebi ni tété si c'était pas le président apôtre Jean-Marie Runiga et M23 na biso, armée na biso révolutionnaire, pour biso to ba révolutionnaire constitutionnel. Je vais t'expliquer pourquoi. Nous sommes en train de pratiquer ce qui est écrit dans la Constitution. Yambo na biso. Donc nous sommes en train de faire on appelle ça le soulèvement populaire, article 64 alinéa 1. Tout un groupe de personnes qui veulent s'accrocher ou prendre le pouvoir par la force, nous peuple, nous sommes obligés, nous avons le devoir de les barrer, de l'empêcher, de les chasser. Vous comprenez? Mais c'est qui là? Voilà, c'est Félix Tshisekedi et sa bande de voyous, des voleurs, des détourneurs. Vous comprenez? Donc, il y a un peuple qui a réclamé droit à mon peuple. Dans ma sas, pour l'armée. Armée, on a fait un soldat bien té. Soldat, 76 000 francs congolais. Et ça, un équivoque coûte 100 euros. Soldat, on fout un dab. Alors, lui, ça banne. Soldat, qui est bon dans le front. Mais aussi longtemps, le monsieur a béni ces mercenaires. Oh, bah, outi, bah, Roumanie, bah, partout, bah, a fait un mercenaire, 15 000 euros. Et c'est ça normal. Donc, je vais vous dire, aux hommes Sima, Bisso, révolutionnaire constitutionnel, pourquoi? Révolutionnaire constitutionnel, nous ne sommes pas des rebelles. Si on est des rebelles, nous sommes des rebelles. Mais Bisso, objectif, c'est seule négociation autre que négocier, mais c'est Chilombo, ils départ naïe. Il faut démissionner. Il y a beaucoup de gens qui ont signé à brader les minéraux en Boka, aux États-Unis, pour battre la pouvoir naïe. Non, battre la pouvoir naïe, battre la peuple, battre la Mboka, mais pouvoir naïe, il y a Tigalawana. Batouana, Américain, battre Mayele, Babazo, battre. Signer dossier, qui est reporté, signature, wana. Dans 2 mois, il faut que la biso, bamiyibi nanu yamboka na yo ba yiba mbongo. Pour biso to investisseur. To ko ya na Congo to na mbongo na biso le boko ma ko yiba yibango. Voilà. Vous comprenez? Donc faut que la biso maman na bino. A détourner mbongo et bimi kuna mondala la ndaka nyose. Kanga biso feli Christian Tshisekedi. Kanga biso Anthony Tshisekedi.
kangala biso kamere kangala biso yoka bozana be preuve na bato tout papa au montant boza ba journaliste faut que ça la investigation pour mona ke mutu azo ko loba makambo azo kosate nga makambo na logo tiango te ou bien na ke pas magicien mo yebisa nga ngote na sala ki be investigation na landaki ba chaîne ba ni ponga pe na loba on se comprendre yango moni Nicolas Kazadi te songi siko awa donc ta bazo sengo kanga bato na famille na yo ba miyibi bani banini comprendre ba ya ko témoigner ndenge ba avant ba signer ba corps comprendre et là signer bazo kanga yo moko siko mayele neza mokuse po nga ba kotina na kanga mère na biso jamais na kanga frère na nga bien mwana ngai ba kanga ba Tony Tshisekedi na ba bana na ye ozo ba moko so azana so comme azamona mwasi bo so comme Tshisekedi nani o c'est que bazo kanga yo moko. Et à l'occurrence, pour moi, on a un retour, ce qu'on a donc bon, tellement s'enrichir et tout, à bombi, on a Suisse, on a 8 milliards. 8 milliards, oui, comme on s'en moque, on a Suisse qui n'a pas bah, dégâts, bah, ça que la Suisse pour la fois passée. Vous voyez bien, bah, que la Suisse fait sa mission aide, il y a 82 000 par année. Bah, ça fait aide humanité. Vous savez, mais bango baké kuna baké à 3 personnes na 3 baké naki 3 personnes na 6 jours ba dépenser 480 000 mais sur c'est peut-être 80 000 ba kata contrat wana ba bini ba miyibi mbala moko vous savez yango moni Nicolas Kazadi abi ndena zabo mbadi ndena zabo en tout cas na cité na kata nini wana mbongo do yiba pourtant Nicolas Kazadi ayibaki il fallait quand même ça mis deux fois caméra yibaki caméra basa monsieur papa à quelle prison sociale kuta tant ayeko bima yemo sous président liberté provisoire de ga lobby peso lobby bongo et mes armes provisoire té liberté provisoire grâce présidentielle bazuye ba commissaire ministre économie ministre économie après papa parler président assemblée azongisi mama boto lo baté ata yo moko to na discuter pour to toka to lo bato expliquer ba congolais bazo comprendre karte ozo comprendre élection na Nicolas Kazadi ta yibiga mbongo Nicolas Kazadi muyibi ye moka leka na botiko lo bana ibongo za responsable balobi so za responsable soko zo yiba ko mbongo c'est ko za irresponsable aux responsabilités, à père de famille. Utilisons le mot français. Robert Moïbi. Robert responsable Moïbi. À la presse, tant Nicolas Kazadi a dit Makambo, beau tirer attention bien. À l'objet que chef de l'État, Azali, l'entourage, il a bien dit. C'est-à-dire, il fallait l'objet en sens mot diplomatique. Donc, il fallait l'objet que non. Famille à chef de l'État, il aider chef de l'État. Comprendre? Na ba conseiller, na ba to baza zinga na ye. Donc muto ay ko ba vérité tant mbongo ba projet misala mboke yaka to vandaka to kaboli yango. C'est la non ko sekate mamo. Mamo ko sege. Mbongo ya projet. Tant bambo projet moko te. Ngala tant ba projet. Mbongo yango ya ko bongisa mboka ya ko tonga ba ni. Ba 100 jours to yokawana. Donc bon yoko. To non 100 jours. 100 jours. Tant 100 jours yaki bokanze caméra ibe mbongo na jamal wana. Donc c'est-à-dire tant 100 jours yaki bazwa ki mbongo ba tia na mesa ba kaboli yango. Na président yemoko yemo chef o ye chef il na bien yo na société na yo o société yo ko société ton mbongo yaka nam dans signature sur pour beaucoup de la société mon image sportive ton mbongo yaka fa basket ntazara la wana apa bengi miswa bengi RNF bengi Chango bengi héritier banko voilà bengi Rigel albokaboli bengi na Lisa voilà Bokaboli. Voilà. Alors, c'est quoi donc? C'est qu'il faut au courant. Donc, tant que vous avez un 100 jours, tu sais qu'il n'y a pas de il y a une caméra, à ça, il y a une bombe. Il y a une caméra, basée sur la récompense. Comprendre? Alors, PC, va poster dans le boloko. Allez, si vous avez Nicolas Kazadi dans la yé, habillé, il faut poiter. Pour le na makambo wana. Abima na nyoso a poiter. Puis dans le silitaire, monsieur Barobima. Si on il faut comprendre que Madame Nabino, Madame Soumino, Premier ministre. Voilà. Il y a un grand mouibi à Osaralate. Un grand mouibi à Osaralate parce qu'il y a comme Premier ministre, par récompense, il n'y a pas nommé Premier ministre. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez?
Ndekolanga, est-ce que vous avez comme premier ministre par récompense? Pourquoi? Azaki ministre, il y a plan. Ministre a plan, il y a ici. Si vous avez ministre a plan, donc yom tous allez charger, il y a Makambaro Bongisamboka. Donc yom dans l'orbite, 100 jours, ça fait partie des ministères à plan. Vous comprenez? Mais quand même, si tu continues à 100 jours, Moussa les bandés au salama quand même. Mais tant que Moussa les bandés au salama, bon aussi, mais Moussa là, et silité. Mais mon ça qui m'ouki. Mbongo ezali ki mukie. Mbongo ta yoka. Tant muntu azo sala musala. Par exemple, nano yoka. C'est là. Moni elo moko la ngina expliquer. Comme on a clair. Ba yo beno facile. Yoka, oyebi tango bo senga mbongo, ba senga mbongo na valeur ya musala. Ta bozo sala budget sala makana valeur ya musala. Oyebi ko ba bien. Songo ba portable. Voilà. Yo yé na kati ya société na image pod. TV au lobby que non on a somba portable bob miselanga boy ba bimsino et ça combien au lobby boy comprends tant yo sali projet au sali projet là yo projet là kitoko vraiment sali projet ba PCB au pesi bilan tant que tout na ba biloko au sali là au pesi bilan non que non bon nga eza 100,000 ba ou monsieur moi mukie et l'équipe moi 2 3 mois 4 mois ba ko peso 100,000 wana ko zonga boy o kuta biloko komi ba 200,000 mais c'est ça comme ça là quand même non c'est là non c'est pas ça c'est pas on a l'unité bon nous comprendre on a l'unité bon nous comprendre que non non l'aime c'est comme qui non, tu as ça pour un projet. Non, eza bongote, eza motu, azui mbongo, asengi monta oye koki, asa misala. Ba pesi monta oye sengaki. Eza te kokeno senga, nano keso mbate. Donc okeno somba so ozui mbongo. Voilà. Ozo comprendre? Alors si kotan mbamba so mbongo na ba kabuli yango. Comprendre? Aba ba no to réfléchir projet après evananan. On a pas 100 jours. Mais yo bibi déjà en tête au soki mbongo. Voilà muibi. En tête au soki mbongo yakineti ba projet 100 jours. En tête ministère ya plan madame Soumino a Judith muibi. Ya banda ko yiba mbongo banda ya no monaki bazaki na conférence na ministre na bango ya injustice inconstant Mutamba. Bazaki na conférence ye inconstant Mutamba na zo tuna na kata salle. Est-ce que ndere bino bozala bozo ka sur la détournement te azobogina Soumino bango na bango donc moi suis-moi. Comprends? Donc, si quoi Nicolas Kazala a dit vérité, donc Kabula Mbongo va projet tout. Mbongo va forage, va Kabula yango. Mbongo va lampadaire, va Kabula yango. Vous comprenez? Donc, peuple écoute, tali bangote, bango faut pas me voir manano. Mais baba image ça on a ndekolangaye. Tout discuter pour rien. Yawanga na yebsayo na makambwana to ça ma désordre na mboka. Désordre na ce mboka wana photo silisa, photo libérer mboka na peuple. Nous, on est en train d'avancer, nous allons arriver jusqu'à Kinshasa. On a rêvé, bon continuer à rêver. Le quoi bino ba congolais, boye ba ka makamna ba retard. Autant on bateau comme il y a solo ba comment ba kina ba mobile. To commis déjà non, to commis déjà na cité l'émission de cité. Oui, ça TV ça R. To cité. Mon frère, to cité. To cité. Donc et là on a le baquet, ba congolais le roi bodo rêver. Ba congolais belé c'est 100% ba congolais, ba 95% déjà ba lingi kaka, ba écoute ndé na yo ka ba ya monsieur akini ba obenga ba lo bana ka noko soki nanga akomika atana maloko biso moto ki ni zoyer pasi eleki na kisata donc bato do kufa na ba mai mpoma njile dindi mo gouverneur bango ali bumne makolomike wana akoyana manani nyo comme on est canot rapide azo futsa batu muto avake na aéroport na canot rapide $200 okara ba mboka musu ba prévoir ata musu inondation ata musu accident l'état tchaka bilo ko fele pour batu bakende tout le monde en ngwa train sili ba tire bino ba bis yango te bis de remplacement. Vous comprenez? Donc si koyo ndenge zali wana na minute oyo ndenge mwa sumbwa déjà biso AFC bar M23 na saluer na no ba continent biso. Je commence par les présidents coréens inanga les cordons mbote place aux allez nzambe aponi au salela la peuple. Nzamba batela yo président Henri Magie na pesi mbote na yemoko mokonzi ya bakonzi leader. Mokonzi ya bakonzi Jean-Marie Runiga
apôtre Jean-Marie Moto ya Nzambe ya solo. Na pesi mbote na mon colonel Willingoma, na pesi sous mbote makas na mon général major Sultan Makenga, et puis on a Kiti na zomo na nini, na pesi mbote na Ebenezer ambassadeur Ebenezer na pesi mbote place aux Ali, na pesi mbote na président Bertrand Bissimo. Na pesa ba mbote makati pakete otambule longo, na pesi mbote na Rex Kazadi Ipo Waiza, na pesi mbote na Jean-Jacques Mamba, na pesi mbote surtout na président na biso section France ali aponga na porte-parole communicateur. Na pesi mbote na papa Camille, papa Kanza, papa François, papa Moïse, papa Wembo, na pesi bino mbote, na pesi membre responsable de la sécurité. Ah, en France, papa Gloria, papa Nganda, na pesi mbote, place aux allées Pichumina, na pesi mbote, soto zongi sikona, na zomona sikona kati ya Lingomba na biso, ba maman Laura, ba maman Valère, maman Monique, secrétaire général, maman Charlène Bouchiri, maman Mboyo, maman Adelphina, maman Bazatel Mebele, Odax, na pesi mbote, place Papi Ngonda, na pesi mbote, na place de Teti. Voilà tout notre AFC Bar. Non, c'est là. Donc, si on a lancé appel moro et pas il y a bino gouvernement à Kadiosha, gouvernement va ventilier, gouvernement va détourner, va miyibi, va tuer. Ba massacrer bobimisi ba bobomi ba kufa na makala tisekedi mdaboma ba na makala après ba ko bimisa ba na makala ba bomi ba jeune ba kuluna na ba bomi ba jeune wala ba kom ba kuluna pona ko zanga misala mais ba vrai kuluna eza bango o bazo ibambongo alors sikoyo ya on a pesi mbote na parti papa la Cameroun sikoyo na Cassandra donc nga sikoyo on a le peuple congolais beaucoup mana désobéissance civile totale. Boboyo que la suba miyibi wana te ba yibi bino trop ba saka na bino trop. Non comme si da au quotidien. Désobéissance c'est plus nga yebi so lo mo wana tu na nga ya. O kene mboka ndere nini? Ngana o kene mboka na mboka désordre te na mboka ba aventure te. Na o kene mboka siko na ndenge pinato ke aider peuple. Tout ce qui est Mboka Bisso AFC Bar M23, nous allons arriver à Kinshasa à ce moment-là. Ils vont fuir tous. Ma famille là, on est tous bazali, ba kimisi bango. D'accord, merci. Merci. Tozo qui est déjà aussi son émission où on a dit que biso to bengaka biso ba congolais na yo pe congolais to bengaka na congolais non on a congolais oui mais na dans gouvernement na biso na yo ba congolais to bengaka M23 basa lokola ba de comment ta sur le soldat parce que c'est expliqué na zo lokala na sisa comment na yebi M23 à partir ya lelo foye ba ngo toza ba congolais de père et de mère voilà toza ba congolais M23 ne décider wana AFC Bar M23 voilà c'est ça déjà ba congolais mélanger na Rwanda parce que ça mélanger te ce qui est le expliquer ba téléspectateurs ni surtout ba congolais ni surtout baza la souffrance bazo lela parce que mitema obiso tout obungisi ba papa ba famille ni so bazo voler bazo bazo violer écoutez, c'est pour ça que écoutez, expliquer ma congolais si koyo. Expliquer ma congolais si koyo. Baso mutu na bango. Non, attends, baso mutu na bango va réfléchir nini. Va réfléchir nini à propos il y a Rwanda na makamunyo surtout au iso légal. Bon, attaque yo mo pandisa. Porte-parole. Silité. Non, mais quand question là, on a dans le bango. C'est pour expliquer. Non, il faut question na après on répond à la question toute la question mais j'explique ngai toute la question poser question ya bonheur surtout au bazolanda biso siko na émission na image sportive na lisolo na R9 ba comprendre Rwanda bazobundisa biso pona nini ba comprendre lokoni ezoleka entre RDC na Rwanda c'est ça mais aujourd'hui la question moi question nous a banale excusez moi la question nous a banale yo quand question nous a banale il faut yo quand des questions mais on a tourné na comprendre question na hôtel mais na répondre yoka autour ninga question boy
eloko nini Rwanda ezobundisa biso et puis eloko nini te ba congolais ba comprendre Rwanda ezobundisa biso pourquoi te Rwanda obundisa biso na problème nini Rwanda azobundisa bino te merci Rwanda boyambaka président Rwanda sina yebisaki yo nani oboya Kagame bino te bango te il faut batuna siko président na bango wana makamuni bawola kana Kagame bako ba nini ba signa ne mazana ta wana te yoni mtu ko expliquer bango mais non est-ce que public yo retourna makamwana expliquer ba comprendre te botuna siko tisekela ko tsabino azoko sabino auto signer makamuni na Qatar aye bisabino so auto signer nini. Et puis, le deuxièmement, question que Rwanda n'a rien à voir avec Makambuya Congo. Ils étaient que des alliés, des Bayakana Afdel, des Bakotakena Biso, parce que y est Félix Tshisekedi. Tant que signé a dit, on a yebi amuke, signé a dit, contrat na Kagame, tant que yona nebo ya Kagame, tant que pire bango. Voilà. Tant que signé, y est Tshisekedi a comment il soit. Ba FDLR moko ba contre Kagame ba dans ngambo ya Congo ayesi bango ba s'organiser muto aider à la pouvoir ba s'organiser pour la nini ba kota kuna ba bomba Kagame ya Kagame fasha a comprendre que non muto na osunga yali ngabo mané ngai ya Kagame fasha ba to komida suke émission ba mususu ba téléspectateur bazolanda to komida déjà ba signer déjà la régie tout cas na kete omoni ngai so ngai yo ide ngai sima mikongo muna ke ngana umbu na bomba ona limusa o salamani o sigate te yep sangate ndeko na ngo sigana yo voilà donc elo ngana yebisa